chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na pemaki na église. Na moni esprit na nga ebimi. Et puis la moni na bandi ko bima. Na longo na église au mo kita lokola église ezali pembe na prince. Na yo kita na komi juste na prince. Na telemi na moni siko pepe. Mokili on ko changer couleur. C'est comme si que ceux qui mbula ingibete makasi. Molili ani yaka lokama ba fumée noire moko. Na moni bandi ko envahir ici mokili mobimba. Ba mopepe zo matisa ba matiti bakasa. Na mituni o problème nini zo se passer. Papa no ko koya banda ko be érosion ko salima. Na bi oyo ko za l'enlèvement. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balandinyo soya chez Biso Télévision. Après mino mbote mingi boye malam na mission na bino réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba comme nous appelé le mathématicien de la presse. Donc un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout au monde. Vous êtes en Chine, vous êtes en France, vous êtes en Turquie, vous êtes partout na mokil mobimba. Merci na confiance na fidélité bopé sarabiso de tolobakaka chez Biso Télévision, une chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo Kana Bino. On sait tellement que vous êtes tellement, on sait bien, vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement spirituel, bolinga rabiso mingi, bozaba nanzambe ya wana tolobaka eza chaîne Oyo Ekokana Bino. Voilà. Merci ndenge tolinga pe ko yebisa bino ke tofanda kate tokanga maboko te to sala ka musala na biso ndenge esengelaka pona ko édifier peuple de Dieu. Même nga mo na fin na plateau na bino nde bozola na biso netendo ike boza édifier toza édifier biso ensemble. Alors par là to bomba ka émission te. Quand vous regardez cette émission, partagez na bande konyoso o yebike o azarata musumu mutema makasi o azakabo to songo loko la série te ya novelas mais to songo loko eko édifier biso na ngai ndi na fandi na bino ne bozolanda. Merci beaucoup na bande konyoso bolinga Brad Bumba, merci beaucoup na BBC Voka, merci na maman Aminata Ndongala Bile, je vous salue. O azana posa ya produit Juice Plus. Donc au sukino ekatanaka ekola bien te au problème à peau, problème à libumu munene ya taille. Contactez cette dame, maman Aminata Ndongala Bile, de Azana Londres, soit appelez-nous, na numéro des Awana, vous ne serez jamais déçus. Voilà, merci beaucoup na Molonga Naye, papa Freddy Bile le King, merci Naya Henri Ndongala Yanzambe, merci Naya Charlie Ndongala, Bambote Nabino Yangwana. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas seul dans mon plateau, il y a réponse à nos questions, mais je suis avec un frère, Moko Yabana, il y a prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Merci à vous papa pour être partenaire nanga. Merci aussi na abonné na biso et à Ezekiel TV na Pessimino Mbote Mingi. Voilà, je suis là avec le frère Yemoro s'est présenté à Pessimino Combo pour témoignage nous a tellement édifiant. Frère Isaac Viavian. Voilà, Combo Yangwana. Frère Isaac Viavian. Avec lui, on va parler de son enlèvement. Nzamba yaka kozoye, azota busaye, azo kotisaye ba église, amona ndenge bato balongwaki na mokili assez, ba église eza bato belé mais ndambu kaka ne mutu bazaki enlevé et puis visite na en enfer. On va parler avec lui. Nathan oyo et puis ça met la biso na pesi mbote frère Isaac. Oui, mbote frère Brad. Bonne santé. Oui, santé za nango très bien nango lu Nzambe. Nzambe maliso. Tu rappelles na bato que ça moko ya bana oyo ya prophète Ezekiel oza kamingi na prophète Ezekiel. Oui nazali mwana oyo na umeli mingi na et puis pour vraiment encadreka spirituellement et puis même physiquement on a ba conseil na makambo belé donc vraiment naza mwana oyo naza trop sérieux na makolo. Voilà, trop sérieux na makambo na ye. Alors frère Isaac tu es koyamba mingi parce que tu appelles les belé surtout na bamboka ba France bazali na kosa vraiment to yamba yo ezande komoka ko en tout cas il faut que luka ndeko na biso wana frère Isaac on a ayusa biso témoignage na tellement belé mais to robana mingi na enlèvement et puis to kene na visite no sala na enfer et ki banaki ndenge nini kolo aya ko enlever yo et puis otambola ndenge otambola yo. Oui na pesi bana Nzambe nyoso mbote o bazwa nda biso na Chine o Nzamba pambola bino et puis na pesi mbote mingi na
papa na ngai ya molimo prophète Ezekiel homme de Bishima. Donc ezalaki mpo ngai nazalaka na église, natikaka na église bata mingi. Ezalaki napemaki na église, namoni esprit na ngai ebimi. Et puis namoni nabandi kobima na longo na église na okita lokola église ezali pembe na prince. Nakokita nakomi juste na prince, natelemi namoni sikoyo mopepe mokili okomi kochange couleur. C'est comme si ke soki mbula engebete ya makasi molili ani eyaka lokola mwa bafime noir moko boye. Namoni ebandi koenvahir mokili mobimba, bamopepe ezomatisa bamatiti bakasa. Na mituni oyo problème nini eza kose passe. Ntango namoni bapano kokwea bandako baérosion kosalema, nabi oyo oyo kozala enlèvement. Nabi te nazonga mbangu na église mpo nazala mieux protégé na kati ya église, nayeba kozala sauvé. Ntango nakomoluka moye nabaluka nazonga de fox yana mopepe do ezokanga ngai donc efandisanga kaka esika etelemisa esika wana nazalaki. Nafandi oka naluka konguluma mpo na koma na église, mais nakokaki te. Emai komitungisa na bi oyo problème ezosalema. Namoni mbala moko mutu moko apparaître, na observer bien, ayebisi nga nazali Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Ngai lokola nazalaki trop na posa ya kokende na église, mpo nayebi ke soki nakei na église ndenge nzambe amimonisaka nakozala vraiment sauvé mpe nakozala enlevé. Ntango atelemi liboso na ngai azalaki suspendu dans l'espace. Nga natali ye ayebisi ngai eza boye ndenge ekosalema na ntango ya enlèvement oyo ozomona nyonso oyo. Azwi ngai sikoyo abandi kotambwisa ngai mingi nde na baeglise. Na baeglise oyo eza mingi ya minene parce que atambwisa mingi na baeglise oyo ezali peuple bisika bato bazali ebele, bato okotaka tellement ebele oyo bato balandaka vraiment bapaster trop. Ayaki komema ngai na église moko, l'un des aza pasteur mais asangageaki à un moment donné na makambo bale, azalaki président équipe mona Congo. Nde namoni na kati ya église ne bato ebele puis azoprêcher mpe liloba. Eloko comme ça ki nga toki boye namoni susu représentant mosusu Jésus mosusu kaka même musuka na même na église même nazalaki namoni susu mukuna. Namoni atelemi pasteur wana bani koprêcher azoteya bana nzambe ebele. Un moment donné namoni sikoyo lumière ebeti, okoma lumière ebeti 2 ou 3 personnes bato wana balimo na église ba disparu. Bilamba ekomi pembe epi baza disparu. Mbala moko bato nyonso na assemblée bakomi étonné, bamotuna bato bakia mbala moko baotenir compte ke non bazana levé na pasteur epi na bandimi bani kose lamenter koprier mpo nzambe akitisa mawa asala grâce alimbisa bango. Mais namonaki bango bazalaki kaka bongo. Epi ayebisi ngai oyo omoni Jésus wana ayi Jésus moko azali Jésus moko lokuta oyo aza kose présente liboso ya baeglise mingi ya minene oyo bato bakota bakokanisaka bana nzambe bana kati na misusu baza babrebi te, bamisusu baye juste kaka mpona kolanda influence quoi. Et puis atambwisi nga lisusu amemi nga na limete non amemi nga na église moko ezalaka na Kalembelembe, azali mpe mwana ya pasteur wana. Namoni na kati bato ebele, bato bazoyemba, bato baza mpe koadore nzambe. Namoni même Jésus wana azali lisusu koapparaître na église wana lisusu Kalembelembe. Et puis biso totelemi naza koobserve, namoni même lumière wana ekobeta 2 ou 3 personnes échanger bango bateni balakisi yoka bazambala pembe epi directement badisparaître. Bango baotika losambela pour un moment donné bayo kotenir compte ye bato baza te, bato badisparaître nde baoyebaki bato baki wapi baososolaki nzambe azwi enlevé bango. Babandi susu koprier, baza koselamante, baza komitungisa mawapi
pourquoi biso doit sauver te bani ko prier Joseph singa que aybi singai oyo moni wana baza ko adorer bango banda ko kanisa ke ba adorer le Seigneur et Sauveur Jésus Christ mais ok za été banda ko batalisi bango moto mususu amemi ngai susu na église moko na limité azabe pasteur la chantre dans la première atalisi ngai ayebisi ngai tala pe observer pe église mala namoni bato bazalaki joyeux bazokumisa bazoadore mpe nzambe mais namoni vent kaka ezobeta trouble na mokili mais bango kuna na kati bazalaka koadore nzambe donc sans cesse bazosambela mais ntango esprit kokota okomona 2, 3 ou 4 personnes balonge mais bato nyonso bazalaki na ebele ata moko te aki mo 3 4 ebele bato wana ndambo bato baki epi bamosusu wana La première oui na limité. aza pasteur epi aza chantre église wana bakobanda koadore ntango bato wana bakokende na nsima bakotika koselama te kolela kosambela nzambe asauve bango apesa bango grâce asala bango ngolu mpo bango mpe bazala enlevé mais okomona jésus wana afandi kimia akolobela oko te azokomitungisa te afandi kimia aza koobserve kaka église oyo esika ye azali église ya limité bato baza koadore nzambe kokomisa nzambe ntango esprit ya nzambe ye mpona koaleve libota na ye ekozwa okomona ezwi 2-3 personnes ezwi eke na bango bato wana nyonso batikali na kati kaka kolela na kati ya kolela y compris na pasteur bangi koselama te mpe nzambe ayebisi nga bango bazo reconnaître ke ye nde nzambe na bango mpo ase représentaki liboso na bango ke ngai nde nazali yesu mpo nakufilaki bino epe ngoma epesi bino puissance ya koteya bana nzambe or ke c'est faux nde namoni lisusu na église pasteur moko aza na limité azalaka na 7e mairie je pense akoma na 8e mairie aza mpe na église bato ebele malgré puissance bato bazobika mais na église na ye bato baza sauve kaka bato moke 4 personnes baza sauve epi bato nyonso wana batikali kaka bongo jésus wana ayopesa bango force abinga motu nde nazali yesu nakufaki mpona bino ngamu nde nakopesa bino puissance bozala kimia aza koasire bango mpi na mituni motuna pourquoi ebele ya libota nzambe nyonso badore nzambe basambeli batin ebele epi comme na temps de la fin na ntango ya enlèvement ebele ya bato oyo batikala nde nzambe ayebisinga eza na bamisusu babengama te eza mpe na bapaster mosusu mpe babengama te me bamisala bango moko basali na nzambe ezali très difficile babongisa épouse to babongisa libota nzambe mpo bazala enlevé epuis eloko ekamusaki nga mwa mokie ayebisi ngai eza na bamisusu baza te lokola prophète na Ezekiel nga nazalaki mwa étonné na genre nini alobelaki nde ayebisi nga ke eza na bamisusu babengama lokola prophète na Ezekiel mpo bazoteya bosolo epuis bango wana baza bino ya koprépare épouse ya nzambe oyo nzambe na bango ebele ya mabota partout dans le monde bakozala sauve na nzela na bango me baoyo baza koinvente ebele ya bato nyonso wana bakozala na bango mais bana bango basali te me bamisala na connaissance na bango moko mpe pasteur moko mosusu église ne ezalaka donc nayebi te me aza église na ye kombe bane na w nini eza mpe ya monene aza mpe moluba nayebi te soki ezalaka na bon marché to mpe bambu ye mpe na église na ye bato ebele bato nyonso bazolanda ezali influence ya puissance ya nzambe ya yesu aza koprésente bango nde eza koattire ebele ya bato wana mais en réalité baza bana nzambe te bana nzambe baza mokie epuis na kati na ye mpe bato oyo baza sauve bana nzambe eza kaka lisanga mokie
po baza sauvé ebele nyonso wana batikali na regret epuis batikali na kolela kosambela mpo nzambe ayabana ko-intervenir mpo na bango. Après wana nde ozoma sikoyo oui, après wana nde naye kozonga naye kosutuka donc trouble esalanga ma trouble po souvent soki eloko wana arrivé mpa na ngai nayebi ke donc naza na papa moko aza mire na esprit akoyeba koexplike yango bien donc epuis natalisaki ye ndenge ayebisaki ngai koma koyeba kosala mpona eloko wana e arrivé te na bakambi nyonso basala nzambe misusu bayeba kozonga mpe na liloba nzambe bazonga na linie bayeba kozela pela nzambe mpo bazala dine ya koprépare épouse. Bazala dine ya préparer épouse. Merci beaucoup na celui qu'on appelle Torrente Bedika. Torrente Bedika bamboti na yangwana. Merci na Atali Kole Kiti ma kibele matili kolo F Mambote. F Mambote balobi barumbu oye tozozela zela kaka ba retour banini na mabele na bana ya like nyonso oya ibeta bale vraiment aibi école wana ya like. Voilà, tokomi na point na biso oyo ya enlèvement et plutôt enlèvement to lobeli yango mais tozolobela sikoyo visite na wana enfer ndenge nzamba kumbaki na enfer nini okende komona kuna visite ezalaki ndeni lobela biso. Oui, ezalaki je pense ezalaki na mois ya novembre ezalaki mois ya novembre oyo nazalaki mpo na ngai na koloba nazalaki ya kolala mpo na bimaki na ye ezalaki ba certain moment ngai nabela malade apema te nayebi ke nabela malade apema te donc tika jamais kodérange nayebi te kutu basymptôme na nde ezalaka so bato babake nabeli malade apema nayebi te ndeni ezalaka esalaki une semaine ata na bapriere baintercession tosambela mona pema esalinga ata yangi otema efina fanda to na fukama popema bando dérange nga mais nayebisaki yango pere te na bando tuvons kaka ezali eloko moko ekokende nango si un moment donné esali au moins une semaine lokola na église na déplacé naketa la famille retour nanga nakuta mpe babien-aimé na kati ya permanence napesi bango mbote mais or ke ntango naoya eloko moko ezoyebisanga okolala mpe boye mpe okufi na kati na eloko moko ayebisanga bon donc naokipe yango te naye mpe nakoti nalongolaka sapato nakitisi epuis napesi bango so mbote naye nalali kaka esika bao bazalaki wana nalali eloko wana eyebisanga avant nakamisi eloko wana eyebisanga kaka olala mpe bomona mpe boye okufi nao eloko eyebisanga kaka olala mpe bomona kati na mpe bokufi nao lokola déjà mo expérience moko première fois est arrivé nazwi mpe nakangi nanga miso or ntango nakangi miso namoni sikoyo esprit moko ebimi na mire ebimi lokwa elili eye epusani pembeni na nga ekangi ngai ntango ekangi ngai na nga moko nayebi ke nakomi na danger nazoluka nasala effort mpo nalamuka nazala sauve na esprit wana nde namoni esprit wana ebandi lokwa ezalaki très fort koleka ngai ebendi nga vraiment makasi elongoli nga déjà na nzoto enga mokili na ngai or ke frère moko azalaki pembeni ntango namoni frère yangi nasimba ye mpo so nasimbi ya oluka alamusa ngai mpo nasala nini nga mpe nalamuka nayoka nasimba frère nakomudaka kolela nasimba frère wana mpo abouge nga na nzoto nasutuka mpo sine te nakufa eso nayesanga biyo lelo suka nao lelo azwi abendi ngai il faudra tobimi libanda tol ya permanence se trouver esika moko couloir moko monene na mimoni siko nga moko namoni couloir monene natemi na bi oyo esika nini molili na mosika ete na distance oza na babala monene na mosika soki bampula mike epela mwana mwa balime lokola ya moto namoni na porte ya monene nga nazomarche namoni directement ange moko apparaître azwi ngai directement amatisi ngai likolo tokomina lokwa na espace topesi porte mpo namonaki liboso biso topesa mokongo tokomotala vers bato nde bazoya
esali kaka quelques secondes namoni groupe ya bato ebele bamillion vraiment ya bato bazwi ebele barasi nyonso bachinois baafrike donc barasi nyonso ntango bakoma opusana namoni bamisusu na babible na maboko bamisusu namoni wana bamicro mingi na bande okomona nde bato ya bongo ntango namoni bango natuni nasolaki pembeni nayesie pourquoi bamisusu basimbi babible et puis pourquoi bamisusu basimbi bamicro na maboko yayebisi ngai bao basimbi bamicro bali bachantre ya nzambe bayembelaki nzambe mais vi na bango bandaki kocorrespondre te na liloba nzambe bandaki kosala makambo or volonté ya nzambe babandaki kobimona na bastar mais kasi liloba nzambe bandaki kovivre yango te oyo bandaki koyemba ezalaki différent na oyo bango moko bandaki kovivre yango basauve bato mais kasi bango moko baza sauve te mpona manière na bango ya kovivre na mokili mpe namoni baoyo basimbaki bible na tuni pourquoi baoyo baza na babible mais bana esika oyo babi oyo ezali bapaster baprophète baévangéliste oyo bamibenga bakombo nyonso mais kasi bango babengama te pa ya nzambe bango moko na makasi na bango na courage mpe volonté na bango bamisala bazala basali na nzambe bateya basauva mpe libota na nzambe mais bango moko baza na esika oyo mpo babengama te ya na volonté na bango moko nde baza boye nana tuni komasa moto akosalela yo akosalela nzambe ayembeli nzambe me na ntango oyo azala sauve te abi wi yala bamisusu babengama te me bango bamikotisaki na courage na bango mpona koteya bana nzambe me bango moko baza sauve te mpo babengamaki te na mosala oyo namoni na kati na bango ntango bazoya na nzela ya monene lumière moko koya ebeti moko kati na bango okomona lumière po bango nyonso bandeki koya ni bazalaki bolumbu bandeki koya lumière ekobeta moko omona directement moko wana akomi angeli lokola moi après alongwe na esika wana na ebele ya bato wana namonaki au moins 4 personnes ebele ya bato wana kaka bazalaki balongwaki na range wana nabi bato ebele nyonso oyo bazokende na esika nini ayebisi ngaki bazokende na lie de tourment ezali enfer ayebisi ngai na kosala o ngolu tokovisite na yo mona makambo esalemaka kuna na kati natuni question mpo nde na mokili mpe toyokaka bakoyi biso eglize oyo ezali ya mabe eglize eza malamu natuni esalanga ngolu nayeba eglize nini baeglize ya mabe na mokili ayebisi ngai oza mposo koyeba verité ya baeglize ese wi aye kolakisa ngai eglize ya liboso eza eglize moko babengaka maison mère bandeko na biso bamupe atalisi ngai yango namoni directement na kati tokoti na kati namoni badirigant basimbi bato na nsima bakangi loka baesclave me basalaka nde bandeki koteka bato na bakingo na maboko na makolo epuis badirigant na bango basi loka baisuka mesambala me loka na kagul baobenda siko bato liboso yabisi ngai nde baza bongo yango netaka très difficile mona moto ya mumpe oteye liloba nzambe jésus christ le seigneur oteye vuma évangile ya solo andima ezalaka pasi parce que molimo na bango bakanga yango na baprison nde baza bongo nyonso basalaka eza déjà contrôlé epuis milimo na bango bakaba yango bateka yango epai ya na prison moko abengi Predium esika oyo bakangaka bato nyonso oyo baza connecté na esprit wana po bango badoraka mama Marie bakanisaka eza mama Marie ya maorke ezali mwasi ya Lucifer ya Valencia po bango nde badoraka ayebisi ngai soki kosalema moto agumbamela nzambe mpe agumbamela ekeko nayebisi ekosalema te abime kasi bango bagumbamelaka ekeko epuis bapresentaka mama Maria mais orke eza ye te ezali mwasi ya Lucifer oyo ezali Marie ya Valencia epuis ntango bao bazondima milimo na bango nyonso ezali emprisonné na monde na prison babengi Predium epuis ntango bayaka wana baincantation nyonso baprêtre na bango basalaka
de bachaka au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ezali 4 et moi bazali na 4 corps cardinaux sont bango mutu bayambaka milimo na bango ntango bazotia bongo bazwi milimo na bino nyonso bapesi yango na baesprit wana mpo batia yango na prison mpo bakangaka bato nyonso bakotaka na église wana epuis ayebisi ngai eloko nyonso bapikaka na mbunzu ya bato putulu wana ezali putulu moko ya mabe eza eloko basalaka bakangaka bavie ya bato epuis bachanse ya bato ebele to ntango oza na kati kuna nyonso kosala ekomarche te ekozala très difficile evini ekozala dire surtout mingi na domaine ya mbongo epuis na domaine ya mabala epuis yayo kotalisa nga église ya mibale namoni kaka juste dessin likolo nango eza na étoile toitire moko likolo nango eza na étoile epuis bato na kati balati babandage moko na mitu epuis liboso eza na étoile balati noir rouge lokete osinga rouge basalelaka mingi banzete na suka nzete eza na étoile donc nde atalisaki ngai epuis ayebisi ngai mbala nsima na kokotisa na kati omona makambo nyonso esepasaki oyo esepasaka na kati ya enfer ndenge bato banyokwama ntango toye na se retrouve directement na kati ya enfer nga atuni nga nayoki mongongo moko ebandi koyebisa nga yo nani mpo na se retrouve na kati esika moko molili makasi me mwa balumière ya moto soki epelaki éclairaka sikoyo na banaka mo bikomasa moto toyaki ne atiki nga na se retrouve nga moko nakoti sikoyo na range ya bato oyo bandaki kokota nandi koyeba ngo moko etuni nga yo nani naese naomona elongi te me nayebi te nayebi te nayi olala na se retrouve kaka mbamo nakomi anayebi te nani ememi nga awa abandi kokeketa mwana pourkoi oyo awa esika mabe pourkoi oyo esika mabe naese nga mpe na bandi sikoyo kokoyoka bien te nayebi nga vraiment nakoti enfer ntango nazoloba nao raisonne ndenge l'un des jours prophète atia biso sur l'enfer atalisa biso baimage nga mona bandi koregrete na oyo nga mona azomona azo insiste kaka pourkoi awa naese te nga mpe nayebaki te naza etone nalalaki nasupukaka mbala moko nakomi awa ayebisi ngai ngai nazali koko na yo nayebi koko na ngai oyo yebi ngai naza koko na yo na mopanzi ya mama na yo nabandi kolela koselama te ntango tozosolola amoni esprit moko mutu moko aye atuni wana nani ase sentir nazongi nsima nakangami c'est comme si que contre bisika nazalaki epuis namoni loboko ya moto ebandi kosimba ekangi nga ebandi kobenda ngai ebeli nga ekomisi nga ti liboso ya trône moko epuis namoni motu moko afandi aza motu moko afandi na trône aza kitoko aza vraiment kitoko afandi epuis pembeni na trône na ye lokola bamoto ezopela ndenge éclairaka soki molili eza soki moto ezopela natali moto yango baye babwaki nga liboso na ye epuis abandi koseka ayebisi ngai oyo nayebaka bato nyonso bakoya parce que mutu alingaka deja esika oyo bato nyonso da basepelaka na enfer yanebi ke ata nyonso bokosalela mokili mbango bokotia na mokili na bapaster bino nyonso bokoya awa ayebisi ngai otiaki monoko olobaki epuis ntango azoloba namoni une fois tondaki kokabola batrake bainvitation mpona kobengisa bato l'un des jours pour faire te ici l'enfer namoni rolo nasalaki ndenge na bandaki kopesa bato batrake epuis ndenge na bandaki na interprétaki jour yango et finalement tout namoni yango epuis ayebisi ngai omoni ndenge ozalaki nayebake okoya awa mpona miki bino bato ya mokili bolingaka deja esika oyo na paster na yo monoko nyonso ayotiaka nayebi ke tokolonga ye kaka akoya na kati na esika oyo abandi komitungisa nayosambela te nzambe eyoka mawa kanisa ata basacrifice na sala na mosala na yo kanisa lolenge totambola mpona mosala na yo kanisa abandi kaka koyebisa korapele nzambe makambo na sala nazorapele epuis apesi ordre eloko ya liboso bazwi bakati ngai loboko pourquoi
esenga parce que obandaki kozwa biloko ya bato misusu sans permission. Oui, obandaki kozwa biloko ya bato misusu sans permission, donc ezali vol. Nabandi kolela ntango nazolela epi namoni lisusu loboko ekozonga. Apesi lisusu ordre abi botumba ye monoko bazwi mai moko, c'est comme si eza mai ya moto te, mais moto nde ezalaka sikoyo ezokule na eyekule loka volcan mo mai ya volcan nde ezalaka. Bazwi basopeli nga na monoko epi nabandi koganga bi monoko oyo bandaki koutilize oyo aire moko bandaki kokosa yango wana topinir yo babi yo ndo oza boye tokosoki mpe nono sikoyo te tokobokona na moto te zala mopanzi. Naye kofanda esika moko bakainga maboko nayaki ni bakainga maboko nabandaki kolela nafandi na esika moko na nsima na nga c'est comme si ezalaki na seli ndenge ezalaka na bapuisa oyo mabende nafandi nabandi kolela nakokeka ndenge satana telemi na trone epe azoloba azoseka abi nayebi ke bato nyonso wana bakoya awa mpo balingaka deja esika oyo suka na bango bakoya bokosuka awa. Apesi ordre abengi demo moko kombo nini Nickel Apollon ayebisi ekende bisika nyonso oyo ezali polele bisika oyo ezali minene baroute principale bakouloir ya minene créé baaccident na baprince epuis mimenanga baama bato wana nyonso awa naza na posa na bango. Abengi demo moko aza sous forme ya Superman apesi ordre abikende na baquartier beta fula bamilimo ya fièvre baesprit nyonso ya maladie oyo ekokomplike situation ya bana nzambe mpo ntango bakokende hôpital bayeba na kokufa. Pesa bamaladi bwaka bamaladi na bisika nyonso na bafamille oyo bazali concentré te oyo basambelaka te bwaka bamaladi baépidémie na bamboka na bamilie nyonso. Mpe abengi esprit moko eza sous forme ya zombi abi kende na bahôpital kende komela zwa makila nyonso ya bato ya bana mike na mikolo omema yango awa na esika oyo mpo naza na posa nango. Mpe abengi esprit moko kombo na ye Lilith aza esprit ya mai abi kende créer balonction balait de beauté yeba na kotia yango na mokili mpo mokili etondisama na puissance ya lisumu. Créer babilamba sexy oyo ekosala ete mokili ezala na vitesse ya lisumu mpe oyo ekopermettre bato bazala mingi egare na présence ya nzambe. Ezalaki mwa parti oyo ya enfer oyo namonaki mais ezali plus mais oyo namonaki mpona première partie mpona kotalisa bino bana nzambe bozolanda eza nde yango wana. Kofandaki wana nde bakataki maboko mais olobaki place momonaki 4 personnes bao bazalaki wana likolo avant okita na enfer 4 omonaki wana likolo ezalaki bato oyebaki mais bato wana nyonso oyo bandeki koya bango nyonso molongo na bango ezalaki mpo bayaka enfer to misusu bazali mpo bakota paradis oyo bamillion bato omonaki bosimbi bamicro mosusu basimbi babi oyo na bato nyonso namonaki mutu te na mutu nayebi te na kati ya range wana bato ebele na kati ya bato bazalaki kolongo na esika wana oyo bakendaki na lieu du repos nayebaki mutu te mais bato nyonso wana 4 personnes balongwe ebele ya bato oyo bakendaki na lieu du repos mais ebele ya bato nyonso wana bakotaki enfer mais oyo namonaki na kati ya kaka oui grand-père nanga epuis na mpona partie oyo na musicien moko azalaki musicien moko ando koyembela nzambe musicien chrétien donc autaki akufa déjà bannée passée si je me trompe pas 2015 ou 16 ala se moko bande kosimba komone azalaki mingi na amona changu ayebani pe makasi bande ko bayebi CRM. Oui. Merci beaucoup na papa Isaac. Nini otozela na deuxième partie soko okiko flasher bisongo poto msuda na suka. Oui, o ba ko zela eza koyeba ba autorité bato ba se sacrifier ba se donner pour na mboka. Do ebele do y compris na ngai tango na nomona ke batu
baza ko se sacrifier pour na mboka batie na bongo risque na bongo danger pour baluka pe na mboka. Moi je croyais que Nzambe akosala bango ngolu akompenser bango bakende na lie du repos, mais yana ba misusu oyo bazali na lie du tourment mpona ndenge batangisa makila ya bana Nzambe to bazali ebele tokoye bango epi bapasteur misusu oyo basala ba impact na diable na bamusicien misusu oyo basala ba impact na diable oyo bakabaka baame ya Nzambe epai ya diable, mais kasi biso toyebi te Nzambe asalanga grâce wana, donc tokoyeba yango na baparti misusu ezoya. Merci beaucoup na frère Isaac na ndenge ondimi kotravaille na biso kosala biso na biso. Alors message ni ya suka kopesa peuple de Dieu pour tokomi na suka na bato nyonso balandi. Oui, message na kopesa bana Nzambe tozala kaka mire tosambelaka mpo Nzambe asungaka biso, toyeba nzela nini biso toponi mpe toyeba motu nini topesi paster nini toza kose confier trop makambo na biso, et puis tozwaka mingi temps ya koconsulte Nzambe soki makambo ezosimba te mpo ye nde azali maître epuis ye nde ayebi makambo nyonso oyo eza kose passe na ngwa oyo mpo na biso. Na kosenga na libota Nzambe nyonso baoyo balandi témoignage oyo okoki kofinga okoki koloba nyonso okoki koloba, mais zwa juste part oyo nasengaka, zwa juste part na message oyo econcerne yo, et puis zonga liloba Nzambe na bapaster oyo nyonso bazotambola libanda ya mokana Nzambe bazonga liloba Nzambe Nzambe apambola bino mingi. Voilà, ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup na frère Isaac d'accepter notre entretien, notre invitation. Merci à vous. Merci na maman Minata Ndonga la Bile, à Babi Juice Plus, Yangonde Zoe Debiso. Merci à vous. Merci na Torrent Bedika depuis quelque part. Merci beaucoup na F Mambote. Merci na Yves Mingue dit bon séjour na Kinshasa. Talaka Rayo, merci à toi. Merci beaucoup na BBC Voka. Je vous salue. Merci na votre Sobalinganga. Je salue ma partenaire Silaboula, comme nous appelé la femme du chef. Merci à toi. Merci à votre Sobalinganga. Merci à toute l'équipe qui a chez Bisso Télévision. On se retrouve prochainement sur une Zamba à Zongité pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bisso TV. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.